nyonso bapona biso. Merci mingi pona ba ope bakoza biso na nzela bozanga te na ko s'abonner et puis bo cliquer na cloche de notification pona koyeba kozwaka ba notification ya ba vidéo nyonso tokotiaka en ligne po bokozalaka déçu jamais. Ya solo na yeli bino sango ya mawa pe ya pasi bozali komona ba photo ezali ko défiler tout à l'heure mwana mwasi ya kitoko o atondi ba sourire azali moko ya ndeko moko tomesani na ye mingi mingi bozali komona photo na ye yango ezali koleka sikoyo o babengaka Ariashu leki na ye moko oyo azalaki na kati ya mboka ya bapaya mpona koluka poto kasi akufi kuna na kati ya mboka ya Turquie ya solo leki Ariashu komona Arline Luyeye topé Arline Luyeye, je crois que c'est ça le nom, Aline ou Arline Luyeye yende leki ya Ariashu apparemment na famille oyo bana basi nyonso bakomona bango banda kaka na ba Ariashu Arline Luyeye kaka partout kasi lelo toye na pasi mingi ya koyebisa bino ete mwana mwasi oyo toye na pasi mingi na motema koyebisa bino ya solo ete mwana mwasi o Arline Luyeye to pe Aline Luyeye atiki asili kotika biso deja na mokolo ya lobi ya lelo plutôt kuna na mboka Turquie toyebi te bakozi ya liwa na ye exactement ezali nini yango tozali kolandela information tokoyela bino ba suite nyonso tozali na matoi pe miso na biso tozali miso pe matoi na bino tozali kokita kuna mpona koyeba koduka mwa ba information lisusu mpona koyeba précisément bozali komona video ezali koleka ye wana na mwana na ye c'est une mère de 2 enfants selon le source entre guillemets oyo toyebi koyeba kotuna to pe koyeba kovérifie balobi atiki kutu mwana ya 4 mois na maboko donc azalaki na bana mibale sûrement abotaki kuna na 4 mois wana ya bebe na mwana na ye mosusu ye wana donc azali mama ya bana mibale azalaki na Turquie sûrement ezalaki nzela na ye ya passage mpona koyeba kokende mikili rejoindre soit yaya na ye to pe kokuta na mboka mosusu ndenge kaka toyeba kosala ba voyage kasi neki ya ayaki ya Ariashu asili bongo kokufa na mboka Turquie boye na mboka Turquie donc bozomona kazaki déjà na Turquie kuna nayebi kotika biso ya solo esali pasi na motema Ariashu nzambe apesa yo makasi Ariashu nzambe afortifie yo lisusu nayebi kotala video na yo moko olobaki kouta kotraverse ba moment moko compliqué très drôle ba maladie ya makasi utaki kotraverse nango yango esaki yo kutu munene libu munene mais les gens ne comprenaient pas qu'ils avaient opération ya minene lelo perdre lisusu leki na yo donc ce n'est pas facile nous sommes de cœur avec toi ma chérie vraiment nzamba pesa yo ya solo courage pona ba oyo ba yebi Ariashu te mais je suis sûre que belé ba yebi parce qu'à un moment elle avait fait vraiment la toile elle avait fait la toile sur internet et partout surtout par rapport à libala naye par rapport à musala naye exactement pe parce que salaka musala na bien yango démarqué qui est parmi tant d'autres ya solo topesi ye lisusu longoni na musala na ye kasi uta balaki ayebaki kokata musala wana parce que mobali na ye alingaki ta salaka musala wana ya solo nzambe abakisela yo ebele lisusu apesa yo lisusu makasi monsi moko ayebisi nga lobi ikobala na kati ya famille présidentielle ezali facile te kasi nzambe apesa yo makasi parce que miso ya bato malamu pe mabe nyonso ebaluki braqué sur toi ya malamu pe ya mabe mais sinon nzambe abatela bino ya solo ezali pasi kobungisa sœur na yo azala na à la fleur d'âge boye azala na kitoko pe makasi nyonso kasi nzambe abondisa mitema ya bino pe ya famille na bino mobimba makambo ya boye ekomaka lisusu te mpona bayebi Ariashu te Ariashu azali moko ya baactrice comédienne ya mboka na biso Congo ayebi kosala pe époque na ye ya solo surtout mpona bato bazalaka bafani ya batéâtre de chez nous bayebi ya solo elongi oyo soki otali kotala leki na ye directement bakoyebisa yo te okoremarke vraiment que bazali na ressemblance makasi voilà pourquoi lelo lisusu toye kopesa bino ya solo ba condoléances na biso équipe eyokani télévision mobimba epesi famille Ariashu ya Luyeye nyonso ba condoléances na ye Ariashu force à toi nzambe apesa yo makasi ayeba ya solo kopesa yo esengo rien que nyonso ekomi ya solo bosala effort ya koyeba kozwa bana ya ndeko na bino yebi ke ekozala eloko oyo ekokute bino peut-être mais ekozala kitoko mingi lobi tomona yo Ariashu na bana ya ndeko na yo penepene na yo ekozala kitoko mingi
Nzambe asunga pe a batela bino ya solo. Ça fait très mal de perdre une jeune sœur comme ça là, ça fait vraiment mal. Bano bazana no mikie boye, ça fait mal. Mais des informations, on va encore essayer de vérifier tina source koyeba ya solo soki bana wana bazali bana na ye ou pas, que mwana wana ya 4 mois ya solo apparemment awa azana zemi. Je suis sûre que ça date pas de très longtemps. Sauf qu'il total yango bien vidéo, ça date peut-être de quelques mois. Je suis sûre qu'elle a mis au monde là-bas. Mais Nzambe ayeba kopesa makasi, ayeba kosunga. Natiki bino po savourer lisusu ba vidéo na ye bongo sima to monana lobby pour nous avoir information mususu. Pensamos, a